Abonnez-vous à Exemple TV et n'oubliez pas de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, c'est parti. Non, kofinga bato bayeba sansa kofinga te kofinga nga na finga te so biolandela pena okota na jeu de jeu tala émission mida salaka so yoki mensanité bima wana ogango lobi ke yende afingi comprendre afinga pena ya mama ya tate kezongi mais nga na finga te nga na kotalisa mutu so na biko za ndumba na talisi vina eza kofinga te eza musu na peso mayele ke bakoto bafinga na ndumba siki fona tika na koma normal nga na batu nyonso na kota kimi kota comprendre guerre Karina ya Myriam. Karina doit tinda ba charge na ba finga ya Myriam tongo midi pokwa ya Myriam ke zongi tona ya na kota ngo kimi kota Karina dozamba mo katana se. Sera Jael Shona Kapash. E bana okende zongi omona ke Kapash azana kimi tebe mission bazo enchaîner tona ya omona ke kimi sala nini kota. Au démarrage les ketchum en classe au démarrage pe France de même à casse. Non. Mais à notre grande surprise, to monio na katsa village pas. Non, na lobi boye problème ezani. Ngana za hypocrite. Naza hypocrite. Sauter une émission na démarrage mututé. Na lobaka ke lelo banguna gloria bazui tant ya rokota na Afrique Info pour le gloria zate. C'est-à-dire biso sozaki contre l'hypocrisie parce que tout le monde a gloria nenga lobaka na télévision a fait la Franck Alekara mbala moko pe na hôpital. Et ensuite, tu vas naturellement sur Kobenga été. Na été. Mais donc quand tu fait village panda bongo non. Na kota village panda na solana Kevin. Te so tuni ya oyebse to solarate. Na kota na maloba ni mo aloba ki oza pona mutu nyonso. Nga na oluka mbongo nanga. Akongolais asali eloko bongo. Pourquoi na ke kokotele mbongo te? Omona. Nga kuna tel bidemi wana te poso penza ke na ngo pena bongo na oya na été. Bidemi wana ezala ngo makamna biso mususu. Mais tant asali eloko ne pe kotele mbongo na droit roleka ko somba. Et pour les gens qui disent que l'humour a sans esprit. Non, sans esprit, tu as esprit ma casse. Et là, on a ça là-bas, nous sommes à la montée. Quand on a des azabos, on a celle là, on bat nous sommes à Kota. Bon, Kota, tu vois, ah bon, mais Kate. Non, on est à on va théâtre. On a ça la connexion à théâtre. On est à connexion à théâtre. Parce que ça tali bien, na monde na biso ba youtubeur na ba youtubeuse. Tu es ba journaliste. Tozana bamba souté lelo le ketchaza na passe bato bamonanga ke na osepa na passe ne non sala ngote soki bato bakosongi sanga ke bongo tan Karina kufela ki osala vidéo bien sûr na sala vidéo wana parce que Karina sala ngo na moment oyo gloria ya tuko kufela mwana ne nouveau né na osepela na été voir même jour oyo le ketchu ya soirée na nga na zara présent tant ba désordre de neuf bimi et tout ndenge baba ne ko panza babiloko na sala wana na oka passe on comprend so na zaki mutama be te lecture na sala so na zaki mutama be pourquoi tout cela en a été pour une personne en carrière on a filmé comme image ou on a posté internet on comprend mais na sala ngote na tala na oka passe ndeni muninga ko bisa mbongo na epo batu musuba ya kobe bisa ngobo mais des magrande surtout na kamaro bato bazarana ye o ba fana na ba lire ba seka lobi ba sala émission OK pour nous protéger pe loko wana ba koka ko sape émission tele ki na silence bo traitant le quoi ezali makambo fallait ba futa ba sa bo traitant o kaka na silence o mona kaka tele la changer avion comme na wata so ba tu peux ba ne otale émission na do soutenir Falina na lo ba bien ceux qui héritent de album na ye to soutenir ye parce que les artistes en boka à tout soutenir y était asa fali mais babi ba reconnaître ote na kata je m'en fous au bongo so ba wa monopole te ya kolobela nga za masa bata groupe wana ten Exemple TV qui toque rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada encore comme il y a ça périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Babi vous s'abonner belé la chaîne YouTube Exemple TV qui toque rien à dire. Ya ndé toyoka comme exemple à suivre cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres non il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque
La télévision vous propose un salon des savoirs, l'émission qui est présentée par votre humble serviteur Dekare Bachia. J'ai le privilège et l'honneur de vous présenter cette émission. Je suis vraiment flatté de votre aimable attention que vous donnez particulièrement à cette émission. Je dis un grand merci. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, laissez vos commentaires, partagez nos vidéos, ça me fera énormément plaisir. Laissez-moi dire un grand merci à celui qu'on appelle Messie Bilili, Adji Bilili, celui qui est derrière la caméra, celui qui assime le son, image, cadrage, tout. Je dis un grand merci. Un grand merci aussi à vous. Partagez ma vidéo, le travail est bien fait. Mesdames et messieurs, l'actualité est dominante, l'actualité est dominante sur de plusieurs actualités musicales, politiques aussi. Sur ça, on a cherché l'un de nous, l'un de confrères, alors arrivez bien. Il fait très bien ses analyses. Sur ça, on a porté notre choix. Je crois que c'est pour la toute première fois. Allez, Ganaka, cet exemple est télévision. Je demanderai à Adji s'il est d'accord avec moi, à Fouela en caméra. Il s'agit de Moura de la presse à qui j'ai dit bonsoir, Moura. Ouais, bonsoir, bonjour, on a Internet, on se voit de partout dans le monde entier. En tout cas, tu es vraiment présent et actif quand on est Sarabino pour nous servir selon l'actualité où ils ont vraiment Internet. Donc voilà. Voilà. Moi, avant tout, je à YouTube, toute l'actualité musicale, aux citoyens congolais, lobby président Mboka qui a tenu un discours na 17h. Et là, on est pensé au retenir qui pensait à Makassi. Bon, il y a une politique na kota. Taka tanga oloba na zaki kutu na ba piscine na sokola do. Na yebi kutu na ilo aloba kité na oloba pété parce que na tala kité. Donc voilà, bato batala qui voilà, bato batala qui va comprendre nga na za ilo na ko oloba té sur ça. Donc voilà. Voilà, moi c'est toute la première photo mo lelo na kata salon des savoirs. Na bato bazili bakwa ko landa lelo so ko kopesa ma biographie no qui est Moura de la presse. Voilà, Moura de la presse, un simple journaliste. Donc journaliste côté youtubeur, un simple youtubeur et internet. Donc voilà. Nazara wana na internet nasala musala nanga naza vraiment comme tel journaliste était nde bat ouais nde bat bangena luka bat ba yamba to luka musicien o yamba nga za vraiment bongo te nga na internet par rapport ba buzo ba ona mona na internet c'est leka na mi benga kuna sala kwa Yesu. Donc voilà na kwa Yesu na yako kufela batu oyo bata masumu nga na yako kufela na internet parce que ezaka na moment mo internet banda opela to na mona mutasala elo kote batu ofinga ya l'occasion de rire parce que ezaka M sous listanga ya bekiri ko kabwana ka ndenge ezala komona bazofinga M sous mutu aleki yo so talina mutu azofinga boza vraiment na correspondance te mais azofinga yo à l'occasion de rire po bozwa temps ya kokuta na ekiri mo songolo mpakala ndi à partir ya wana nde na yaka na évangile na ngai ya kokotela bato bana raison. Donc mona mutu oso na landeli kamwana ke yo zaki na guerre na mutu boy na landeli yango so na raison mona na ye na défendre yo. CPI. Voilà, yangi zaki bongondo moni petit le kombo pe fanda. Donc voilà, c'est ça. Moura de la presse, en fait de son vrai nom, qui est Moura Nena? Comment nous nommons? Comme on a un Emmanuel, donc voilà, on a mingité parce que biso doit battre makambo. Baluka comme on a biso pour na funda biso. Mais vrai comme on a un pendant Emmanuel. Voilà. Emmanuel. Moura bandi YouTube mbala moko to pour les qui n'ont pas TV pour on voit comment na YouTube. Non, nga YouTube mbala moko mbala mo nga yaki mbala mo YouTube donc voilà. Na zapeka na YouTube. Oui, YouTube na chaîne. YouTube nga na bandanga ngo na Congo na bosani kombo ya nini yango eza ya site yango ya patron moko bazala na bosani kombo na patron moko azala na France bo maître Dona na ebité bato ba maître Dona bazala na référence à chaîne na ye na bandara wana na l'écart na canal ya Pius Mwekaton na ebité Mwekaton voilà na l'écart na canal na ye ndo moniki lelo Mwekaton ya Congo web ouais ya Congo web donc voilà tellement mutu wana to bana so na ye Alexandre na canal na ye il y a un qui gère chaîne voilà na bosani kombo chaîne donc voilà bato ba za maîtrise ya ba chaîne ngo ba kombo nango c'est ça ndo moni pe lelo na demera na koma na ba chaîne nanga donc voilà pour autant ba chaîne ebelé te nanga tamo vraiment ba chaîne ebelé te tamo ba chaîne ebelé te na sali si je me trompe pas na sali na 3 chaînes YouTube ouais 3 chaînes YouTube Congo le Noir on a longé na maître Dona na leki na Congo le Noir Congo le Noir na yo le canagé DG pas mida do moni après pas mida na fongoli chaîne nanga voilà. Les gars gossip te. Pardon? Na gossip na chaîne jazz Gavu. Non, les gars na. Voilà, les gars kuna après un moment donné, Moura yo créer chaîne. Voilà. Et le motivant ben Moura ça la chaîne YouTube. Bon en fait, na ça la chaîne YouTube et le motivant que za raté ton na yo comme na GDG, on a ra na makambu na ngai. Voilà. Ngape na kutimida muta makambu, tu ya ko combattre ba anti-valeur. Monde ke zalaki to yé to peli si poto ça système ya ba audio, so to sali ba émission audio. Il n'y a pas d'accès audio pour y avoir un poto. Il n'y a pas d'accès audio na ya 5 sina on a sala qui a monté à côté ici donc tellement émission les aura makambu makasi ba tu peux comme ba fan na pe fongola pe chaîne YouTube na yo parce que na mon kilon sait jamais vous comprendre na mon kilon sait jamais fongola pe chaîne YouTube na yo za la bien na yo fongola pe chaîne nanga
entre-temps naosala pas mida entre-temps chaîne nanga mpe baabonné mpe bazobakisama Moura de la presse. ouais Moura de la presse télévision naosala pas mida ngutu na chaîne nanga nando kota elema te Voilà. na manozwa ka émission ekoti pa mida mokolo eleki nango nazwa nakoti ka na chaîne nanga naosala bongo ouais naosala ka bongo baabonné mpe baomata sikoyo eloko ya kosalaka etokabona na mida série wana tobanda kocombattre Karine ndenge banda komanke bamusicien ndenge banda oloba mabe mpona bamisi azomanke basa bamusicien donc voilà tobanda kocombattre Karine mpona bongo eloko moko elekaki esipasaki wana nayebi te eloko ekomelaka mida ayaka kokitama ndoki kosenga Karine pardon nga vike ya vision na nga ndenge nazalelaki namonaki nano te ezalaki le moment te oyo nga nakokitama ndoki na nga na Karine parce que guerre ezalaka makasi na tokokotela ya Miriam yaya oyo ayambaka ye na poto plus de 8 mois na ndako na ye na ndako kokotela ye tellement guerre ezalaki nano likolo na koyaka kokitama ndoki te nga to namoni kaka mida asali chemin na ye mbala moko carrément fallait tokabwana parce que nga na chaîne na ye déjà so na bina finga Karine eleka te so na bina ya combattre Karine na chaîne eleka te parce que ya kiti déjà mandoki donc moni ke mbala moko na kozwa chaîne nanga na tombolo yango donc moni ke la plupart ya bato o banda kolinga ngai et pas na ye bazalaki pena dessus ba se désabonner pe pas na ye ba ko s'abonner pas nanga parce que na moment na bato nyonso banda kolinga Karine te voilà c'est ça eloko sala ke chaîne nanga pe zo makambo mbala moko yango wana voilà vous comprenez que nous sommes avec Moura de la presse avec lui encore aux yeux le père frère expliquer biso na moi mon coup c'est pas parti moi ndambu mais et ozala en entièreté Moura bosala ka ekiripe sélection de la presse. Qu'est-ce qui n'a pas marché au Panza le bon botal en asu bilongité et comment voir qui est à gauche qui est à droite et l'on est salama qui est simba bon en fait et l'autre nyos c'est à destin pour l'autre nyos c'est simba mutu nzamba ba destin mutu na mutu ayebi ke oyo soto bito 500 mona boy par rapport à destin na ye et le katé donc voilà pour nyos pour comme même moral il faut poser destin moko ceux qui ont un destin et aucun destin ata bo sali groupe on yande ata bo lingani nde nini bo panza na kaka suite il y a jalousie si on a jalousie parce que même surtout aux ana aux lokolo pete yo zui avant ngana na zuite to na mona makambo yo sala ngana ozana keto eloko sa to kabona yango wana parce que wana za dessin na yo sengela ki kaka ole kape wana po yo zwa même si ngana ko soit partir wana te donc voilà yango sala ke to kabona parce que jalousie kota c'est ça un peu jalousie kota mais apparemment ba tuni peso ba kabona na silence mais bino ne bo kabona et pesa penza mama qui na internet pourtant d'autres cités le nom de Magali yeno Magali bo tala na raison sauter comment ba jeton bo finga na bo finga bala Magali o finga mwana Magali parce que il y a des bordages parce qu'il y a des bordages nga za problème Magali te na problème Magali te problème na bango za ya yena Benji parce que ezara mo batirement mo ele kanaka wana afingaka so Benji na télévision nde Benji akoma na niveau kangisa ye et par là ya monaka ke na tricage nde bakangisaka ye nga nazalaka na sima wana et pourtant nga kuna kati ya makambo nazalaka te on comprendre nga kutu mokolo na ko quoi nga tant bazo apprendre nga ke bakangi mutu abenga nga ezalaka mania na lala ke ezalaka vers ba 15h 16h si je ne me trompe pas na lamuka mbamo nazwa moto ti komi na Kinshasa donc na komi wana bakote da na kasho babi moyen na mona eza te na fana na ndeko ne libanda to convaincre Benji pourquoi sali makambo wana omona et si nango pe ngana mona mai to na to kena Benji parce que ngana za na problème na Benji te photo bimana ye na ngana ba na ko yebisi à partir nzela ki aboma moto et tout par rapport à mamne ezolek et lobi na on a 5h au moins 5h za donc 6h de bête juste na na commune ya Kinshasa na koma wana na fanda wana de 5h wana ti 16h à 17h magala balolo langage ya monoko na biki o biso peut faire partie na bato ba triquer to bima on a confiance na biso te biso peut faire bon na mona ka mutu so za déjà na moment passé au comprendre makambo le kate to chaki na biso na c'est parce que ndeti nga bakanganga pe na yebi makambo ndenge tambola na Alexandre ngango mais après avoir makambo wana ya komana makambo ya kosala ko boka biso ba jeter na Facebook kozo ba photo to kanga ensemble au chapiso bilonga ba croix au chapiso bilonga mo ya mabe ya koloba ka mabe sur biso ndo moni ke makambo ngo bandanga nde ya partir wana ngana yaki ko avertir yeso bo sa makambo na bino na Benji bo suka bino na bino ngai en tout cas na kasa makambo wana na zate koloba kana lobaka bongo ndo moni ke guerre wana nyose bandanga yepa bando sa émission ko finga ko déborder na kombo ya maman abotinga ndo moni nga pe yo ebe internet za église te na linga mtumota ya donc voilà biso surtout kena na ngo bongo c'est ça mais lelo Magali na Benji bazonga na bona bonne relation moto ko tikala na so non tika na so na ninga yeba Magali te internet on comprendre mutu pa la kisanga ya zalate na lelo no tika na so te parce que na yeba bango nyonso au même moment voilà place ba bana relation na zalate soki ba ozongana ça n'engage que bango parce que ba bana relation pe avant nga donc voilà na zana lelo intéressé nga wana te nga na sa vie nga voilà est-ce que disparition ou absence ya sélection des stars il manque encore te mankanga ne lo te parce que tant na zalaka na émission na zala pe moura bien te
Donc voilà qu'il lelo nangai et l'accepter force nanga pour battre nous sous na bango na kiri ba ça rentrer force c'est bango. Vous comprenez? Mais to studio la pe kiri ngo moni kenga na résister na force nanga. So tali na bato tozana bango na kiri par rapport au ya level bazate. Vous comprenez? Donc voilà faut makamaboué comme rapport to ye ba nani azana level nani azana combo parce que tant peut tozara les na bato bana ko se vanter que na simba mbongo na zala na makambu na zana ngo. Mais banda to kabwana makamwana pe to mona yango te. Musunga na part na na tikala boy batu pe ba koma banga na musika ba ke yepe muta makam ko mekate. Donc voilà c'est ça. Voilà. Moi auto belika mo lobi ke temps où on a na GDG. Série Karine azo finga ba parents ba musicien. Yo ko yake na pona ko corriger ba anti valeur ya internet. Mais moi crainte c'est ça que anti valeur ko corriger au samela ki kaka na délire à YouTube na ko finga na ba clash. Mais par contre vous avez voilà. Ko finga batu ba sans ko finga te ko finga ngana finga te so biolande la pena ko tana GDG tala émission mida salaka. So yo ki men sanité mi mawana gango lobi ke yenda fingi. Vous comprenez? Afinga pena ya mama ya tate kezongi. Mais ngana finga te ngana rotalisa mutu. So na biko za ndumba. Na talisi vina weza ko finga te. Eza musu na peso maele ke ba koto ba finga na ndumba seki fona tika na koma normal. Ngana finga te ngana yaka ko zongi sarara oyo mutu asali ngana yeko zongi sa yo na tout droit. Na ye na côté liyo na bani ko recadrer mutu oyo azaki na faire na yo. So tali la plupart des missions sont na sala la plupart ya ba guerre ya batunya sont na kota kimi kota. Vous comprenez? Guerre à Karine na ya Myriam. Karine na doti na ba charge na ba finga ya Myriam tongo midi pourquoi ya Myriam ke zongi tona ya na kota ngo kimi kota Karine na dozamba mo katana se. Sera Jaël Shona Kapash. Et bana okende zongi o mona ke Kapash azana kimi te be mission bazo enchaîner. Ton na ya o mona ke kimi sala nini kota. Dans la plupart ba guerre nyonso na bunda na tika ko na défaite. Na zaka toujours molobi. Voilà c'est ça o mona ke kimi appelle le côté internet ba famille ba te pema. Au monde, ma famille va te demander de faire net maman à Kapash, va finir à tout moment. Il y a Myriam, va finir mobile, va finir à famille à tout moment. Moi qui le pe famille n'est paiement parce que Nazara pe na moi pardon na na kota na chapé kimia. Donc c'est ça ngana linga place batu bazali faut respect za la kimia ezala, c'est ça un peu. Tout ça maman ba guerre au lobby awa, obi guerre ya Karine na Myriam au kota kimia. Mais dans notre grande surprise, fait que tout s'attend dans amour à partie à ndekona ya moi si ko ba sana na TV mais OK qu'on s'est penché na ngamo ya Myriam. Non, ngana ça. Afutaka combien pour salir? Afutangelo roté. Afutangelo roté ngana za rengrate. Na lobara bien. Avant na côté là yo, il faut na yeba source information. So za na raison. So za na raison te à tous andeni kinga no côté loté. Moni na kota alikama mutuka soka za na raison. Sera makambo ya Pamela Shekola. O bana ko finga yo inaka na ba Yvette Kalombo. Oye mama on serait zalaka. Tant na lande la source na moni ke nom ninga za na ndako na libala. Quel que soit ba délire to sala tant to za na groupe. Il faut passer quand même respect parce que comme na ndako na libala. Mobali na ya zo responsabilité au longolo Kinshasa. Si au comme c'est na poto ce n'est pas facile. Bokolo nga ko gâcher réputation mutu bon à l'occasion de rien. Donc Monique na kota ba guerre nyonso na tala rapenja ke guerre avant na kota ngonga mona zupe na temps ko se renseigner non na Monique non c'est bon fona kota so tali ba guerre on est banda o bandi ko tala ne bandi ba guerre ngo o mona ki na so temps yo kota o mona msi ko leka 1 mois 2 mois l'équipe na temps na zo ka ba renseignement ndenge nini banda ke zalaka voilà ngana tala ke ya wana na via poto ayamba Karine o na lobaki a commissaire le kwa ndeko ofana ndako na ye ofuta maite ofana ndako na ye ofuta courant ni wifi aller ça du 1er au 30 ofuta ndako wana te ozomona c'est-à-dire abana ko porto na motema na ye le kwa ndeko parce que biso nyonso de bivia poto ndenge ezalaka déplacement nyonso osala na via mboka libanda obanda ozana ba difficulté ka ya ofana na bato parce que banda ofuta courant banda ofuta ndako place ozolala mais yana tala makambo wana te na poto asala ngo na motema ne mobima quand même il faut ça la reconnaissance quel que soit problème yango ndenge ezalaki Karine akora ko déborder te. Ton a salle analyse wana examen à conscience ndo moniki et sala ngana côté là. Voilà. Pour avoir continué, est-ce que bi que Karine akora ko déborder te? Ozaka temps yo ka ya Myriam, mais est-ce que vous avez temps yo ka Karine? Pour yo bien ça la banquette. Parce que tu peux mettre ça l'enquête bien fois yo ka le mobi mo konzambo ka li alito imo côté. Alors qui gauche ou qui droite. Tant yo ka ya Myriam, est-ce que yo ka pe Karine explication? En fait, na zoaka temps yo ka Karine te na yo ka maman ndenge mandako lobama ke o il paraît ya wana ayibaka imbongo soki ba na membre ba n'importe quoi moi bando le kawana. Mais on a le but quelque chose makambo ndenge ezali il fallait oser la maîtrise. Moni lelo babi mutu apesio mai. Il faut la reconnaissance na mutu apesio mai. C'est très important. Avant oya ko koloba makambo na télévision. Biso to beba na ngatina ba tout. Mais oyo ka te bimi na télévision comme il faut na beba na benji. Que tout na so solo na tout na. Comme il faut to beba na ya mabe.
afinganga kutu na coin ya osho awa na kota ya lokola mawa aninga beta so mona moya charge afinganga longwana nyama za liboma a déborder déjà mais oyo quand on a télévision té parce que total na ba bien fait oui. vous comprenez so Karine bon moto wana zaka nango te ye pona ye akobebisa ni nyonso mais internet e inda nango akobebisa ni relation nyonso taka nde azaka na wata wana mais antima ofinga wata mais biso so début be fort wata asalela ye Karine a comment à niveau à Karine en Allemagne ou à $3 000 pour que récupérer Karine à côté à Belgique. Voilà. Ah mais abungaka. Te ni mission c'est la vérité. Muta céder mukanda na ya Myriam. Ko céder mukanda ya facile. Mais chabi on a preuve. Question mais il chabi on a preuve avec que ceux qui penza ya Myriam te même poto. Aza pe mukanda na pesa ngo Glorio la. Oh pesa Glorio la. Yena ya Myriam basala kokoka. Nezali kama ressemblance te ya. Ezali kama ressemblance atanga no to elongi mote na pesa mukanda na ndeni. Faut n'attaquer tous les longues pour na pesa yo. C'est ça. Voilà. Ouais, le cocaïne aux mukanda. Ouais, ça rabongo. Ça ressemblance. Rancunier. Problématique. Na internet, attends délire sur internet moura. Les gens peut-être on dirait Karine siko na ninga ki mobile nango. Pone Karine les kana kandu pe moura pe les kana makas na ba dire nao. En soi so bat balandeli penda CV nanga bien na rancunier te pour ba guerre bat nyonso na côté ya nga guerre ezalate. Kasi non Karine kota ba guerre. Te Karine kota te Karine asimanga makambo ya ye mo sala za ba guerre na ye. Soko landeli bien na makambo nanga nyonso na sala. La plupart ba guerre nyonso na côté na sona na bato na bima na bato za yanga te. Ezaka ba mimang kolo ndinga mo na sirnoma ke naza yeso ya YouTube na yako kufela masuma bato. Mais sur tali pena na ba makambo nyonso vrai cause yanga na mutoto beba ne lwana ezalaka te. Ezaka msupo na côté lemu. C'est-à-dire naza rancunier te. Pour son rancunier bona mo na pena ya ngamo ko pena ya tongo midi pourquoi. Taka na côté là batu siko naza siko na rancunier na mutu. Ya tongo midi pourquoi. Au monde. Te yanga na comité. Ndo vanda pa na YouTube na wa tumbolo mikolo. Te batumbola nga baze belé ce qu'on a tala makambo eza oloba te mutu supa za mutu opesa makambo te. Baza tellement ebelé o question na yebisio o afinga na tala kana koma oseka pour na tala m supe par rapport pe na komela esengi pe fo ezala bongo. Mais naza temps répondre de tout le monde te. Ba répondre à mutu o aza ya point na auto ya niveau na yo. Vous comprenez? O aza ya point no to ya niveau no te so talika émission ma fingo balancer on ka olekisi. Deta mizo na za point no. Te na minto muta pour nga zate. La à part kaba oyanga to sana bango bon terme. Que so e 5 to panza na lelo na bi ke o point nga to papa na bien. Mais na minute o point nga zate. Te basé belé o ba na bi ba oyanga to entourage to sana bango. OK so lelo penza to zate e 5 ke guerre moko tambola. Na bi ke o ba point nga to papa na bien mais le reste batika muta za point nga zate. Voilà, na monde à clash. Récemment, à tout le monde, beaucoup de ça soit la ligne à l'actualité, Kermesse à ligne voilà. Beaucoup de ça c'est beaucoup ça Kermesse à bateau, vous savez makelele, finga na ba fifisi wa. Qu'est-ce qui se passe mo roza ba pom kana ba basi pourquoi ba basi? Bon en fait, puisque la loba makambo auto bebanela na YouTube, bato bamona ka to bebani. En soi so ba beba kota na source makambo, ba yebiso. Vous comprenez? Bato bamona ka bazaki bien ba bebani. Mais so to lobi to bana ko relater bino histoire ponde to le capé na télévision na makambo to bebani na muta loba mambasola zate. Nyonso to loba na télévision za le kuta. On a regardé pe ba personnalité, regarder pe moi respect bato balanda biso. Pour son temps normal be makambo to bebani la rapteur o loba na télévision mais baba ya biso kala. Vous comprenez? Et ça m'a empêché de wele la ka o penza ke ça la to bebani pe bo moni inde kezongi. Mais moi muta ya loba na télévision azate. Pour nous sortir la ate. So na mina tala par rapport à CV na par rapport à relation na te semena fanda na okosa. Mais c'est ça. Nga en tout cas na un problème na mutu tene na loba ngo. Mais Kermesse selon c'est pas ça. Te babandanga. Nga so moni penza likambo bimi na telemi na réagir, c'est que mutabaninga. Pour en soi na za rabona loba nante. Voilà. Na loba te batu o ba fana nanga eza bana poto bayaka ba kutana nanga ba yebi na loba. Na loba te na genre timide. Donc pour na comme na niveau ya banda yo likambo, faut yo ndo bandanga. Na temps normal bona ko zakata mama na bandi ba moni mamoto simba ni to bandi ko swana. C'est que yo ndo bananga. Pe ko bandango ezaki ya mbala moko te. So que comme même sota 3 fois 4 fois na moni ke matinga. Na moni ke skol ngo sakana nanga pona loba te nde na yaka ko réagir. Nyonso ilekaki obo batu bayokaki obo monaki ba bandaringa. E banda lelo te so na mina na ko relater yango. Oloba osana raison e bandaka na makambo bomuna ya Kermesse te banda kala. Ba bimene ba banda ko provoquer beaucoup na ba siffler. Te biso banda provoquer te nga ba banda ba provoquer nga kala na tika na doza likambo yango. Na obetelo ngo na sima caméra pour ma monsieur ya oloba na caméra te. Na ko expliquer yango ngai te ba banda ngade. Voilà. Le long moura de la presse, à notre grande surprise, si je me rappelle,
les Ketchou à l'école émission moi Frank Stemai série Gloriolanga qui poto après émission wana moi pour ça la émission mon boye oya ka olobi bato maboma basangani des personnes basangani ou pour faire la moi na so pendeng je me crois que vous n'avez pas il n'avait pas na Capache TV au démarraka moura au démarraka les Ketchou mankas au démarraka pe Frank Stemai makas mais à notre grande surprise to monio na quatre village. Non, dans le biboué, problème mes amis, on a hypocrite. On a hypocrite. Sauf une émission, on a démarré à moutoute. Dans le baraka, les lots, banguna gloria, basui, tant y a recours dans Afrique Info pour les lots gloria zate. C'est-à-dire, ils sont contre l'hypocrisie parce que tout le monde a gloria dans le bar à la télévision, a coupé la Franck à l'écart, mbalamon, copé dans l'hôpital. Et ensuite, on a tiré la soucoupe a été. Mon nom parce que l'internet vous allez gloire na robosa zate wana to ni ya musala na été quel que soit ndenge na ya sala musala mais à l'équipe sont na robo c'est pour ya la raté ton midi pour mona que azul qui invité pour na élément kota on comprend tant azul comme il faut patron ya chaîne wana aya quoi Simon attend à 100% mais 80% vous comprenez mais ce que va dire à gloria c'est ça ndena loba ki lelo gloria zate ne batu bakomi kokota parce que tant gloria zalaka leke tu boyambe na Afrique Info te omoni tant gloria zalaka jamais boyamba batu oyo ya kanya Karine na Afrique Info c'est-à-dire il accède déjà que bokabone zalaki ndena salaka analyse na ngai koloba bongo mais en soi boye toela nini toela relo côté nga Franck to da problème te to kutana na biso c'est moi to sala émission à pas pasteur Emmanuel Dodi voilà wana vient nga na problème na été na kota village panda na solana Kevin te so tuni ya oyebse to solana te na kota na maloba ni mo aloba ki eza pona mutu nyonso nga na oluka mbongo nanga natali ke ndeko nanga kongola sale loro na place ma ke kokota mbongo nanga na mindele omoni même place mo nanga na sa direct lobby na meli shisha $20 boîte nani verre mo nanga ka ya masanga na mela wana ka c'était $10. On comprend. Parce que moninga na kongola sale loko bongo pourquoi na ke kokota le mbongo te omona nga kuna tel bidemi wana te poso penza ke na ngo pena bongo na oya pa na été bidemi wana ezana ngoma na biso mususu mais tanga sale loko ne pe kotele mbongo na droit roleka ko somba na meli na ngana 6 na temina ke. Et pour les gens qui disent que l'amour a sans esprit non sans esprit na esprit makasi elo nga na sala batu musuba sala ngote kasi ngane na zabo sona sale loko batu musuba yo kota ba kota te ba yebiki ba mekate on comprend ce ko nga na fronta kana kendaka pona olakisa ke eloko zate on comprend pour muta un esprit te au kota te place na au kota te boto na kota ngona kota ngompe ndambu te pona yebiki ezesika maramuti fona ya mobimba on comprend c'est ça on a mobimba pona ndambu te spirituellement te spirituellement ku te pour muta mekana côté spirituel azate ça fait crainte aussi pour na internet peut to zana mama kisite te na internet na kata village pas nango pe ba mango banga eza voir depuis les gens font là village pas nango bamba sope ku ko non wana eza bango bata tête ngala sala connexion bata tête te wana eza ba connexion bata tête parce que so tali bien na monde na biso ba youtubeur na ba youtubeuses to ya ba journaliste to zana bamba soute to zana ko bwa la maladie te vous comprenez ce que moni mutu na monde na biso ba bwa la maladie c'est-à-dire ça na connexion mo ka kende quelque part des salles que ba bwa la maladie na biso nyonso ne to za boy to sala mamo na caméra muta motema mabe azala te vous comprenez ce que moni ke muta singa na caméra to bazo beba na makezo yinda yeba ke mkwalika mu ba obengo muta na obengo encourager yo vous comprenez parce que to sala ngona motema te to sala ngwa msusu ka rapport to ningisa pe ka batwa mona ke to ningisi mais non dit maté que lelo le ketcha na passe batwa mona nga ke na sepe na passe ne non sala ngote ce qui batwa osongisa nga ke bongo ton Karine akufela ki osala vidéo bien sûr na sala vidéo wana parce que Karine a sala ngona moment oyo Gloria uti ko kufela mwana ne nouveau né vous comprenez mwana ayebi lisumu ta uti directement pa nzambe azoluka vie na ye abimi ba mo akufi Karine atala makambo wana te aseka vous comprenez yango biso pe to sala ngo pa mona pasteur ya yokisa baninga e komeli yepelelo c'est ça un peu voilà mais nata normal be mutu soka na passe na nga na yaka ko compatir na ye na yaka ko sepela na été voir même jour oyo leketu ya soirée na nga na zara présent tant ba des ordres de 9 bimi et tout ndenge baba na ko panza babiloko na zala wana na oka passe vous comprenez so na zaki mutu mabe te lecture na sala so na zaki mutu mabe pour quoi to solo na été pour na nuire personne na carrière na nga na filmer ka ba image wana mbamona na poster internet. Vous comprenez? Mais na sala ngote na tala na oka passe ndeni muninga ko bisa mbongo na epo batu musuba yo bebisa ngo. Mais de ma grande surprise na kama ko bato bazarana ye o ba fana na ba lire ba seka lobi mbambo ba sala émission. OK pour nous protéger pe loko wana ba koka ko sa pe émission tele ki na silence. Bo traitant lo ko ezali makambo fallait ba futa ba sa bo traitant o kaka na silence.
Vous comprenez? Mais bon, ça la rappelle mission na pona kolakisa na bato ta meleka ki lelo so mto tipo tem so na guya eh na guya ya wana te banga kuna ba bitu mebima. Mais nga na sala ngote to so wala te na sala ngote. Mais bino bato bosanga na ibo sali yango, ce n'est pas bien. Voilà. Voilà. Le mouvement de la presse, lentement, vous voulez menacer sur la Kinshasa, lentement, sur la mouvement de la presse pour afficher na profil na Facebook, na WhatsApp, mi à 100% de soutenir mi mi démon. Mais si tu es que le moment où ton Congo soutenir sur les tokos de qu'est-ce qui se passe? Non, bah on se bat artiste et musicien, te soutenir Falipe de 100%. Bon, on se le comité en Wata, pourquoi pas te soutenir? Ce bat ngai omoni batu ba omona kaka ah télé la changer avia comme na Wata. Ce batu pe ba no tale émission na do soutenir Fali na lo ba bien. Ceux qui héritent bimis album na ye to soutenir ye. Parce que les artistes mboka. Tant peut omoni que album est comme okende pembeni. Les autres senga pe be fort ya ba youtubeur to ba youtubeuse. Parce que na biso total la peine attendre normal ba journaliste bazana ba ngote. Tout ça na monde qui youtubeur na ba youtubeur. Voilà. C'est que tu soutenir comme un moment na to koyamba mon na puissance na biso ndé te soutenir ba mission tu peux soutenir parce que fali ndé za déjà fali à to soutenir yé aza fali mais babi ba reconnaître te na kata je m'en fous au bongo so ba wa monopole te ya kolobela ngaza masa bata groupe wana te ngana so wana ba honte na so wana hérité sona wata te bon ton no sali kambo no za na connexion li kamne so ton o sala on na connexion na mutu wana ti on comprendre na o sala ngo parce que ça artiste mboka il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de valeur. Attends notre soutien au coup, mais tout solo là. C'est déjà important pour nous avoir en considération. Parce que ça peut être un artiste, nous peut soutenir, ou peut être soutenir, attends, tu n'as pas mon WhatsApp, non, tu peux s'en attendre. Mais au moins, tu ne peux pas hériter, ou tu peux m'boter. Vous comprenez? Considération en voilà. Ceux qui ont un groupe, pour nous reconnaître, ils vont hériter. Obi? Hériter aussi, une semaine, dans la promotion, 100K. Il y a abonné à YouTube. Grâce à eux. Sur le côté de commentaire, il y a des fiches sur 100 ans de posta qui au coup de commenter. Moura merci pour le soutien à eux. Vous comprenez? Partout au coup de poster photo au monde de commentaire. C'est-à-dire, moi, Moussa, je suis un peu sali et sali peke, tu peux s'abonner. Parce que au cause de la fan et artiste, mais non, s'abonner à la chaîne. Vous comprenez? On a un peu de l'orné bima na chaîne, mais non, on doit goûter s'abonner peut-être. Mais tant que tu as émission na sala qui bien na s'abonner. C'est ça, un par nanga yango. Voilà. Pour tout le monde qui est dans la souka, j'ai vu que Mboula a payé des rangées de roses. Attends, pour répondre à Bisso. Mais avant aussi, ça n'a pas moura. Qu'est-ce qui se passe? Aux appétents au Kende, il y a cause à la proche bien affilée. Actuellement, bien affilé, n'a papa naïe, il y a boire et à manger. Il y a un clash de part et d'autre. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, les Arabes, on peut tout à la que aux Arabiens. Il faut marambe ceux qui marambe ça donc basala na mokili er moto za bien er moto za mabe er moto to be bani pe ya faux les arabes na mokili wana zango loi nature na éviter makamna na bango en tout cas na super temps ko yoka information te non na 8 ans te na 8 ans pena ko yoka ngote parce que ça ma papa na mwana dans tout ça biso nyonso to za na biso belo côté pour ça makamna bango papa na mwana biso to ko ba produit bien affilé dans ko le katé na clasher sur Fabregas pour na bien affilé ça la maté est-ce que mouro rassurer biso ne gende ne makambo ezo mata ate il y aura question pardon quand on bombe émission ne makambo ezo mata entre bien affilé na Fabregas ate maté kiti mouro ça l'émission ko s'attendre nga kuna po ana tipo na oyate na ozala te so na clasher Fabregas le ba makambo na biso monde ntanga sala ke émission ya Karine et vidéo ya Karine ya kosenga yeso ki mama YouTube so ba eloge wa pesa ke wana moi que tu les gars tu lobé là qui on est dans ma biso so bat ba ko ngana clasher msu pona Fabregas ya makambu na biso ya ba journaliste ceux qui za pona makambu na wana bina filant ba zelanga na po wana tipo bina filé aza mwana ya Fabregas donc Fabregas aza papa na ngana ko yokota mama papa na mwana te on bima déjà enfant mort impoli c'est ça. Voilà, Moura de la presse, votre dernier message par rapport à l'émission, le aura rassuré Bango, la deuxième partie de l'émission. Non, pas de problème, dans la deuxième partie, les locaux ont été des salami qui tout ça on a boutou. Ceux qui attendent mercredi, tu peux attendre sur toute l'émission. Lobby n'est mercredi, attends jeudi, donc voilà, tu peux attendre sur toute l'émission. Nous va retenir Karaké, tu as les 18 parties, c'est un bis ça. L'album na bango et ça vraiment. Babi ça la peut être costé. Non, fallait pour ada fallait attendre ça les promotions aza fallait. On comprend hein? On va tirer beaucoup de polémique parce qu'il fallait l'équipe sur son abonné. Ada fallait. Nous sommes hollandais. Pour que ça te que yo so sale émission le que fallait bat balandi pour le bagi bongo te aza déjà fallait. Tout ça ba hypocrite. To le bien to soutenir ba mission na biso to monique ba osenga biso peto zalawana. Pour na bango. Voilà pour le prévenir aza fallait bat nyoso ba lobela raye. Nano asolana na WhatsApp.
aya bimisa biso bacapture mpo omona kaza fali ocomprendre nani oyo afandaka na fali alali alamuki abengi ye prese na oya na ndako na yo aza te ocomprendre mais biso tozwaka mwa batanga ya mosusu mpe obengi mpe bina file kota na ndako tofandi mpe toseki ocomprendre voilà biso bato bayebaka wata nikolo oyo tozela le 18 mai en juillet des morts l'album du moment avec héritier watanabe moto na tembe babi tembe esila te tant qu'aza nanu na pouvoir na ye ya musique tozozela ye le 18 mpe tokonsidekala mingi te wana nyonso baya bamisi na biso esalaka toujours bien ya mboka parce que bango nyonso babimisa eza mpe album moko te wana eza tokos international oyo mpe tozozela rumba parce que babi rumba nde esika biso tofandela yango wana biso bato bolingo biso bato bolingo toyaka na bawesh te toyaka na barumba kasi international par rapport à fali te toyaka wana tete tozongaka wana so tokomi na badélire mais tant tokendaka mpena na profondeur ya bolingo na kati ya bachambre wana esengaka mwa bahéritier betama wana voilà c'est ça ya Willy Moucheni code à mboka mon vieux grand merci à toi Zistin Lema maman la Voldi Marie pauvre Bobette la l'italienne depuis Italie donc j'étais sali je salue aussi Nathalie Babela Siblume sans oublier Myriam Ouette et Bastar merci na bato sur balandanga de partout dans le monde en tout cas je vous aime énormément. Bon, continuez à s'abonner à l'amour de la presse télévision, en tout cas, tous à la Moutaki Maté. Voilà. D'accord, voilà, vous avez compris cet amour de la presse, il était de passage chez nous. Exemple, moi je vous demande une seule chose, vous s'abonner et belé, vous comprendre que sous la pluie, tous à servir. Moi je dis un grand merci à Adji Bilili, merci à toi mon frère d'être derrière la caméra, la semaine le son, image, cadrage. Merci aussi à Orly Mobout de la presse congolaise. D'ici là, portez-vous bien. Beauté, Oisa Brand Cosmetics UK. Oisa produit un toto et non la cabatache. Sopiling cosa na thème ko ya bien ya propre. Oisa produit na ya kosala. Oyo eza pola maboko pour la batache, ya makolope, ba genou et ba coude. Oisa oil et kendaka na produit un toto. Donc ce cosa intéressé, au continue de ce message na WhatsApp. Voilà, bonjour, bonsoir, bienvenue sur place Bogota la Bisso, Mbote Nabino, partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez exemple de télévision, Barizi Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais Barizi Baza, exemple de télévision, tout ça, les fondations Barizi Baza. Fondation Barizi Baza, eza wana pona ko aider, pona ko sunga. Bato nyonso bazana ba problème bao nyonso bazana ba problème ezala ba problème oyo ko toucher peut-être social bazanga ya kolia bazanga ya komela nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda kozo to banda ko kabola yango na ba orphelin na ba na bitike na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé o beta batika bango na ba veuve en fait ba vieillard ba veuve et tout to banda ko kabola na bango yo muto kozala toucher o banda ko tala biso. Vous avez besoin de contribuer à pas 100 francs parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu. Alors sur un Dev Sanzambe bon mais on a oyo zora to moi muki oyo zoro kabula ngona bango alors tout bando que rememela bango parce que par exemple télévision les appenda exemple donc tozawana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, qui est touché dans les camarades Bibarezi. Pourquoi pas 100 francs on a peine à Zorato Kabola, on a banabiti qui est orphelin, Tobando Kita, Tobando ça la descente. Alors numéro la biso affiché, on a Yom Tozo Talabiso, aux années Lamba, aux années carton, au bando Tinda, père, à chaussure, il y a Bana, il y a Age Nyon, au Sangi Sigara, Tobando Memela Bango, et pas la biso ça. En toute sincérité, tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a motema donc de tout ça touché, accompagné de Yannick Chambawa, que Barizi Bazana contribué à la vision pour que tout aider les orphelins. Donc, Moututo Kota la biso, on a besoin ou aider les orphelins, pour hésiter à bien biso, adresse à Kitoko Yangoyo, exemple de télévision. Merci, 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 Fondation Yabino Yangoana, merci beaucoup. Voilà. Yassika Eye, exemple de télévision et Boti Barizi Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés, merci beaucoup à Fanatiko Bolingangaï. Barizi Baza TV. Donc BB TV. Ils n'ont rien que pour la production de vos artistes comédiens.
kuna boandozo kaka ba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu nga Barezi Baza ya bino mopandi sango ya solo solo na saleli bino Barezi Baza TV. Mama, papa, yaya, leki partout dans le monde. Oh, c'est pour un savoir-faire en anglais. Oh, lingara musalo na sala rapona bino. Kende na YouTube, beta Barezi Baza TV. Place ba s'abonner en rouge au cliquer kata au moins la cloche moko ya notification ngonga moko ya mopandi ya s'abonner. Au cliquer wana fini na toutes. Bon dozo ba gag. Ba télé-réalité ya ba artiste. Ba vie réelle ya ba artiste. Ba télé surprise ya ba artiste. Bon dozo ba film congolais ya ba artiste. Donc ezaki zéro bêtise mais na préféré na changer comme Barezi Baza TV. Ba te belé ba retourna zéro bêtise na longo la kiango. Et comme Barezi Baza TV mais zéro bêtise ezakuna. Donc on n'a pas de bêtise. Zéro bêtise na kata Barezi Baza TV. Pas de bêtises na kata Barezi Baza TV. Bon nous ba film éducatif. Oh bon notamment papa maman les qui bana na salon. Tout bon abiso Barezi Baza TV. Bon ça la RRT. Barezi Baza TV, Bébé TV, Barezi Baza TV, chaîne YouTube, nabino bino, actualité, théâtre congolais, film congolais au Bourgogne en bonne et difforme, car à la Katia, Barezi Baza TV, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Yopo qui sango. Partagez sango. Yopo qui sango partager sango. Ba tutu ya kati exemple la télévision, boki mape mbangu na Barezi Baza télévision. Ba amoureux tu ya théâtre, ba tutu botala SB TV, ba tutu botala Belleville TV, ba tutu botala Naomi Barcelone TV, Fanny Massoudi TV, ba chaîne tout est diffuseur ba théâtre, ba Leke TV, ba tutu o ba diffuseur ba théâtre. Alors, boki mbangu boki s'abonner pe ya Barezi Baza TV, ya Sikaye. Barezi Baza TV, l'excellence c'est nous. Le savoir, c'est nous. Le bon travail, c'est nous. La qualité, c'est nous. Barezi Baza TV, vous ne serez jamais dessus. C'est parti. Abonnez-vous. Je vous aime. Je vous aime. Abonnez-vous sur Barezi Baza TV. Bye bye. Ceux qui transfèrent de l'argent régulièrement vers la RDC, il y a une nouvelle agence faite par notre sœur congolaise qui voit déjà le jour pour envoyer de l'argent en direct directement vers Kinshasa et c'est 24 heures sur 24. Pas c'est qu'on comme agence et si si ou ta ngamba boya ka vie ou ta selemba boya ka vie ou ta bubu ka matonge ou ta barumo ke na matonge ou ta limeto ke na bo esili kana ndako mbala moko soza mpesa batindelo wana airtel mani batindelo wana tipo kasi batindelo ezala TP ekomi. Pour ça il faut contacter l'agence SMS de la sœur Sévérine Montua Sevastro. Et à Europe na Kinshasa agence de transfert il y a sire à domicile batikelo par na ndako et numéro par na téléphone maman Sévérine Montua Sevastro assisi ma solo wala. Yo benga numéro na pression na Belgique partout en Europe au benga 0032 48 344 22 51 yo benga kaka maman na biloka passe avant ni mbonga bibele na téléphone. Vous allez sur son Facebook et vous allez poser toutes les questions que vous voulez, vous aurez toutes les informations qu'il faut sur l'agence SMS. Allez, check. Yo benga kaka numéro wana. Merci na yo maman c'est Vastro. C'est véritable vrai chéri. Monsieur Wanyao, maman na bébé, ana tante, ya omenga batu mbongo. Asa wana kutute, awana Kinshasa kaka, numéro eza moko. Opesi kuna. Bengi 00240 3 code mboka. RDC 89 031 62 86 batine le mbongo. Ezala tepe komi. Kaka ngaki sinjoka kaka ngandimiye. Bonga sina swaki. Ngana sina swaki quoi. Merci beaucoup. Je vous aime tous. Confiance kaka. Benga numéro 1 agence Yassir. Merci. Thank you. Thank you. Coucou mes yaya, mes mamans, mes papas, baya mes bali, baya basi, binonios, ba gros bisous na bino. Je vous invite de vous abonner massivement à la chaîne Nanga YouTube Queen Joy B Official. Donc na Queen Joy B Official, toko lobela nyos et surtout mingi nos stars congolais quoi.
nos artistes, nos actrices, nos acteurs, bango nyonso, to lobela bango nyonso, il est temps de valoriser notre culture. Donc malgré que bon français la balinga et comme passe mais to kaka. Donc je vous invite de vous abonner, vous serez pas déçus. Donc quand même je pense que ça lit bien en français. Hein. Donc s'abonner à kaka. Donc bisous na bino. Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 perruques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya, Toyo comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.